Senga mutu pardon te pour les amutu te afinga mutu te wa monika na vidéo o la baronne afinga mutu pour non senga pardon aenango abetana abeto ya ki parti na base ni bela beta ka ba wa me attends o soit betinga na kufi et ça est l'autre bato bandi mara ke Karine Mokonzi le biso na succès na yo nanga mutale Karine na succès te na bato ba otala biso so sala na émission Moutale Karine a succès. Tu as Moutale Karine a succès pour le moment. Pour Karine sera ça direct sur Facebook, on a 1000 personnes. 500 personnes va 2 minutes. Karine a sa moto, biso photo 50 ans, ça va faire longue vie. Mokonzi autorité morale, Moutale Karine sur le succès sur internet, tous pepele à mbetolo et normal, à très posé. Nicolas Romi sur Vitoro Maras. Ami to mara ami gono no embele atabolo bikazabula olinga bongo atabino tuboza bogutae dolela ega bongo atabolo bikarina za sorcière alela ega bongo ina capage po abaki po kanisa olobi sinja capage abinini kanisa Tu n'as question sous pardon. Si tu as aucun sang, bonne information yelinga. Bon, il y a Cynthia aucun sang. Cynthia aucun sang. Oh. Oh ya solo. Cynthia aucun sang ai. Aucun sang boni. Na fingi. Mambo bo salaye. Ba to salaye to bo salaye. Bino ba charge mobimba. To sali Cynthia ni. Bon c'est déguiser le roi. Airbag vrai chéri. Wana ba question muna. Molo ya mamuno tu niveau muna mta degistara Marie Bongola mo Cynthia sotonga to betela mutu mo siko eloko yende bena photo commissaire na suka parce que yem tera na ba actualité na ministre ebisanga to tsaka exemple le roi Karine abi bon na bal na pasteur na lina sumara mote ce qu'on a dans créer actualité Cynthia Pachi yo langi le parc actualité ni na créer ebisanga Yem takanga mari misa mu photo na morgue. Yé. Yem takanga akanga mnani mari misa mu photo na morgue. Bateau le musu ya banga Karine aba bateau bon ko banga c'est trop dit. Bateau le musu ya lenga ka boyo wana Karine suwa lenga bata bongo te. Nana tatu to sala ba komba bateau. Nana tatu tanga ba komba bateau te parce que tant autant comme mutu mususu to ko tanga ba concert a dongolo 55 fois faut tanga tolia kana ba kombo na ye. Tu comprends? Même bateau zotanga ba kombo wana. Yebi sanga ce que émission Vincent oui combien de personnes bataillon pour attirer kombo Karine 4. Donc sur YouTube a fouti mbongo wana kozwa sombeli pantalon ayeba ke Karine latisi. Ça bon je n'ai plus autre bien mande fois pembo na ona mbanga parce que pembo je n'ai autre que autre père tout le ndebe ba mukolo Karine Mokonzi ah petite certes ana 30 ans est-ce que bon on a bien obi combien de personnes na sima maman Olive papa mikolo so mande funanga pembo ne longi na ngeso concorder te au moins te on samba pesinga ngwe bimi na ngo so tele longi na ngote na mande fois pembo mo ke concorder na ngote. Vous comprenez? Karine, en 1973, et comme le 6 novembre, ça a 30 ans. Gez en a 31 ans. Karine a Gez bombe, Gez bogar. Je me dis audio Marie Bongola bimisi sans impact. So audio est bimisa ka tonga wata pede na dondi. Penda boye yo na gloire bukukani. Ba vie, yo comprendre na gloire point. Nga fo changa, nga ko comprendre na gloire te po gloire da leki. Na on a boulot no ya. Te ko France te mai mutu ngati. Ngo chana France te mai. Monatie botalelanga. Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com
nous avons information à temps réel. Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo température. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'ambour de prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Boulokoko, la branche de la presse congolaise. Moto me mirabino ba information, moto me mirabino ba nouvelle, o c'est rabino makamundenge bino moko bolingaka. Donc bo s'abonner car la chaîne biso Congo Température, Congo Température pour vos informations comme il faut. Merci beaucoup à Toto Rajabou, balobi Toto Rajabou, moi bata mama et nana, bota bogaro de la fière, na eso boti moi ma bero de la fière na été. Donc na moni Cédric Lema na kata Paris, Didier Piolo, moba mande fois Pembe Bobo Boris Lutumba, moto akola tisa Dorcas Boloko Mikolo ba héros na Kingo. Donc Adrich motomètre Beba Zibeba, Daniel Massaro, le président le King. Donc bon comprendre être au bord à mingité parce que les lots ne faut pas ma solo, les lots ne faut la vérité bima. Donc nazanga mot na plateau oyo tozana na Zini la star car on est bien mo benga ye muto azolo ba bien. Donc ye penza na mamba la baronne comme mekate pour ko tia yo penza mulunge. Donc tozana être bête ma solo la baronne le na Zini oyo azali bongo membre pe ya moko ya ba charge. Bonjour Zini. Bonjour Dodo Bolokoko et bonjour na ba internet tout bolingara. Zini Kumbi ba internet tout balinga autorité morale Karine Mokonzi. Merci beaucoup na Paul Ventour et ma fille là. Et merci beaucoup na Jorgi Samba le procureur, merci beaucoup na Mireille Momene, Belinda Bumba, Maïsa Debreda Moutoudi moi Moutoudi Ker et en direct à Hollande na Villa de Breda donc il y a teka forme à Somba na Italie, à teka na Hollande. Et merci beaucoup encore une fois na Paul Ventour et ma fille là. Yaya Kati, merci beaucoup na Nicolas Mokonzi et Motema ya Joël Basunda donc voilà quoi. Zini donc le président faut tout le moment vérité na bongisa kiti bien poto beta mama solo ngondenge ezalaka. D'abord boni la baronne. Ouais, Karine Mokonzi autorité morale mutalégration sur la succès d'internet tous pepele ya mbetolo et normal ada très posé Nicolas Romisu Gitoro Maraz. Ah mi to mara mi gono no embele atabolo bikazabulae olinga rega bongo atabino tuboza bogutae dolela ega bongo atabolo bikarina za sorcière alela ega bongo. Donc voilà quoi. Ami te boko na studio po bino ba charge tozo ko bino te bino bandara beti to mona boko mina théâtre mona penzi mo beti boko na studio. Théâtre ri makambuti ko to ya muno sa ba jetin o mega bo balati bila mola ta ba chelo pe sui ba imbala mo. Comprends? La sengi pardon ba tutu na sala mabe. Ba tutu na sala mabe ba tutu oyo ba bi kenga sa mo mabe na sengi pardon. Ono sengi na capage po ba ki po kanisa. Olobi? Sinta capage. Abi nini? Kanisa. Ah. Tu n'as question sous pardon. Si tu as kanisa boani, on information yelinga. Bon yebite Sinta ba kanisa. Sinta ba kanisa nga. Oh. Oya solo, Sinta o kanisa ngai. Kanisa boani. Na fingiye. Mambo bo sala. To salaye to bo salaye. Bino nyos ba charge mobimba. To sali Sinta ni. Bon c'est déguiser le roi. Airbag, vrai chéri. On a la question mouna. Molo ya mamuno tout niveau mouna mta déguise ta Marie Bongola mo Cynthia soto nga to bete la mutu mo sko eloko yende bena photo commissaire na suka. Na tanga communauté boyebi akoka na bena muna. So tali mune lu ne so ati ba sugi na yeba ndemo yende to lugele bombe. Ya zo bombe kala trop. Voilà Zini to beta mama solo mukena mambo etali ya émission oyo Vincent Chiluza sala ki na Fabregas na moni bino bata Karine Mokonzi bo réagir bo moni question Vincent Chiluza et déranger bino pona ni. Merci beaucoup ya Dodo et loi de bosono lo moni biso to ba chroniqueur et ça ba ndeko msubi ba uta ifasiki ba sala pe journalisme au moni monde ya télévision tant aux sala musana biso etake ba journaliste photo ebele oni to sala ngana gogo yamba dépliqué na banda retourner mambo Dorcas Bolokoko na sala ngote déjà tango Vincent atuni maestro Fabro makambo ya Karine c'est que Karine a likolo ya mona Karine alegara biso na succès parce que biso moto pesa ke succès ngo
Comment il y a un artiste et musicien, le roi Fabregas, ou Abeti cible, pas succès. Ils ont 550 000 vies, et le logo a 500, 600, si je ne me trompe pas. Il y a un artiste, le roi Fabregas, mais il y a un journaliste, un chroniqueuse. Quand on a l'obit, Karine a fait sa actualité. Il y a un peu de l'actualité. Il y a un peu de Karine Mokonzaza autorité morale. Au moment où papa n'a pas non, il faut pas comprendre. Au moment où papa n'a pas Joseph Kabila, président sortant, Chine Arambo, biso de Bengaki Bakinois, Azana autorité morale à FCC. FCC c'est la plateforme où ils ont un parti politique et belle nakati. Nenga pe Karine Mokonzi où il y a autorité morale et internet. On a quatre plateformes et on a tout ça dans le site internet. Sans exception. Banda sogi na site nini qui t'a financé même Congo température. Oh Congo température. Voilà. Il y a maman Rosette en Allemagne, puis son mot talanga. Donc ba site wana nyonso bazana quatre plateformes au Karine as autorité morale. Sur lingo olobi ke na quatre il y a plateforme en Karinité. OK. Na be émission ko tanga kombo Karinité. Ko tanga miniature Karinité. Pona ndimo. Pour ceux qui oboyi yango ko tanga kombo Karinité na émission. Soko tangise ko tanga ta plateforme au Karine autorité morale absolue nyonso. Parce que yem terrain na ba actualité. Na mini jeu bisanga to tanga exemple le roi Karine abi bon. Na bal na pasteur na lina soumara moté. Ce qu'on a dans créer actualité. Sintra Pachi yo yo langi on part actualité ni na créer yebisanga yem takanga mari misa mu photo na morgue yé yem takanga akanga mnani mari misa mu photo na morgue bateau le musu ya banga Karine aba bateau bon ko banga c'est trop dit bateau le musu ya lenga ka boyo wana Karine suwa lenga bata bongote nana tante to sala ba kombo bateau nana tante tanga ba kombo bateau te parce que tango tanga kombo mutu mususu to ku tanga mona ba concert a dongolo 55 fois faut tanga ko nani ona nana ngobetana abetana abeto ya ki parti na best ni bela betara ba bon mais attends o so betinga na kufi et ça est l'autre bato bandi mara ke Karine Mokonzi ale biso na succès na yo nanga mutale Karine na succès te na bato ba otala biso so sala na émission mutale Karine na succès te tangina mutale Karine na succès pour le moment pour Karine so ça direct na Facebook on a 1000 personnes ba 500 personnes ba otana ba 2 minutes Karine za moto biso photo 50 nzamba pesa ke longue vie pour to liaka na ba kombo na ye tu comprends. Même bateau zotanga ba kombo wana yebi sans que émission Vincent oui combien de personnes bataillon pour attirer kombo Karine na 4 donc sur YouTube a fouti mbongo wana kozwa sombeli pantalon ayeba ke Karine latisi par rapport quelqu'un n'entend kombo Karine iti bato banga ba yoka Vincent le babi Vincent le même amour ya Karine tika total ananu. OK so atangele msuma kombo mutu mo ole msu yo tanga tanga batu ba otana bango te. On Karine a muto biso to finga te Karine a muto to ba Seigneur merci de motindela biso jeune fille na YouTube. Merci Nkolo parce que les loso to na ba actualité c'est lui. On comprend. A hauteur on ningisa net sarat. J'ai a posté la photo GL. Combien d'émissions Keneka na YouTube beta Karine Mokonzi. Tala nombre d'émissions. Allez, vous sous bateau tant ba komo beta ba komo na nombre d'émissions. Comprenez que Karine a toujours li connaît ça qui monter mama bena so ba congolais auto ngaro ndima maninga te ngandi maka osala musano bien. So ça musa mabe na ba no pena na micro il faut bongisa. Pour nga amta vérité. On comprend malgré vérité blessera bato mais ça faut ça muto à lobby te mais ça faut ça vérité. On comprend. Donc Karine bato bele ba okamo mais zini kamba la mo bo la Karine oui. Na salon par rapport à injustice. On comprend. Attendez, on a vu par exemple, il y a moi si ma famille, ndumba, mais on a maman côté la gâte iner, sera bêti pote. Baluka kuna. Batu nous rosa contre batu mutu moroté. Tu comprends? Oh Karine Zini keba na Karine tindika chakala obeto 12 ndeni pour na ba limite nanga. Non salango te pour Karine a futanga et puis mon nga na yebi banana ndo le belata 1 euro na zuité non salango par amour et pour azan ndeko nanga congolais nazo telemena sko bateau o bayina mais sko Karine na 800 francs mais kané non le belata ba musu o bengo na tala je te jure na on le bateau pour eza caméra Karine azana bateau
na sa erreur banda kala fena zana Karine même sous le na somba lupango oh là là na zo so vérité au moins que batum so esala bango passe pour musu balo bana zini muta passe na ajo ayo et le esala bango passe je n'ai plus autre bien mais des fois pembo na ona mbanga parce que pembo na muté je n'ai que au te père tout de ndebe bi amkolo Karine Mokonzi ah petite certes ana 30 ans est-ce que bon on a bien obi combien de personnes na maman Olive papa mikolo so mandefu nanga pembo ne longi nanga so concorder te au moins te on samba pesinga ngwe bimi nango so tele longi nango te na mandefu pembo mo ke concorder nango te on se comprend Karine moi en 1973 et comme le 6 novembre ko ça 30 ans Geza na 31 ans Karine Gez bombe Gez bogar yo mo te ba audio mari bongo la bimisi sans impact so audio ya bimisa ka tonga wata pede na dondi wana nde siko audio ya mabesko ko mari bongo la tonga bimisi audio wana et pétissé ko muto bien na luka audio ake na téléphone bando sona la Karine ba audio bimisi ça petite sœur so la grande sœur na ya tala kutu Gez na likute dondi yeba yo bimisi sans impact sans non bon moi Geza on a Karine dans vraiment solo bo Geza elongmabe vrai John Ningwana mais moi m'ke papa Karine na yebisio Geza dans la trentaine tu sais total bien mais pour la ndo boka moi so Geza dans la trentaine yo mama Gez et bon yo maman na et wana mambo kati wana masolo kati po yeba fo zaka ngazini ko mi papa very pourquoi bana poto ba benga papa very vérité les zana l'action wana carte na yayo tenga la so carte na ngate na la so ba preuve Wester na la so bilo na utozwa pona Karine bino vo beza Karine Mokonzi merci te cité na yebisoti ayo bon ça va venir bo eza mabe muta bongaka na sima mututi yo ka si ba maître mécanicien de bazaba bazwa ba élève te ba élève na pe lelo ba koma ba mécanicien ba koma ba maître vie za la ra bongo te yo sko lini mbongo utali kole koya yo no koli bwe mama no na papa abinoti bana mwana muki bongo na sima na bango te bongo si ngana bongo na sima Karine ke bien bozo bénéficier na lobi ava Karine ale muta pasi avant na lobi Karine muta pasi na bana no lobi la Karine te na mutuka mais bato bana lobi la Karine avant ba tikela soma mutuka te ya que tu vas prendre ya ito ebite so ya Wester moni $630 oyo to lelo oya lelo na wala so même date na yebi ete oyo za no non ça $100 c'est aussi cher oyo za ba photocopie ba carte électeur nde to ina kozwa voilà yango na ndo luka mutu atini mbongo na yebi ete $500 na yebi ete so beti machine combien 1100 mais na bimika na $100 peut-être pour na mama nga ba besoin na nga bon c'est le transport na ngiza on a bimi na nga pour na ba transport pour na répéter et puis c'est Congo température transport sur les combien yo na banda to na banda la na lemba longo ati lemba ya 1500 bah la raison battre la baronne bakabate mais olengi so sali na émission ozo wana express na yo apo na comparer ngana olangi mais to ba pe vérité pour glo olengi so sali yo yambi na émission wana express na yo ezali tunanga siko nini ngade ando ya minga bino peso so 5 no peso de so 10000 vies so de beti machine on et no futa chaque mois maman na ndefa futanga bon ba vie glo ya mabeta yo na glo lo bukokana to lo ba pe vérité to ko na nini bukokana ba vie glo ya beta ba vie net nini ba vie internet to yambi glo ya penza boye yo na glo ya bukokana o ba vie yo comprendre na glo ya point nga fo changa nga ko comprendre na glo ya te po glo ya da leki na on a boulot no ya te ko France te mai mutu na ngati ngo chana France te mai te bon zini to sauter pas Joana siko lelo na réponse yo Fabrigas a pesa qui Vincent Chilus qui il faut Karine asenga fali pardon asenga wera pardon asenga batu nyonso ye asala bango mitema pasi pardon na ebité réponse wana boyamba ki onde binu batu Karine ya liboso na oloba ponanga ba leader a minene yo tangi na respecta bango trop la baronne a sala déjà vidéo
par rapport à Makamwana, le bail de Agnoso. On a une réponse au PSAT. Réponse quand on a c'est ça que la baronne on va senga mutu pardon te pour les amutute. A finga mutute. O amoni kana vidéo. O la baronne a finga mutu pour non senga pardon a enango. On comprend. Mais il aurait sali pas c'est ça ka déjà maestro mo le baga lobi Karine Mokonzi a la petite sœur. Et Karine Mokonzi dans la carte il y a nini ya ba benga lat musique. Comme Villanova. A la carte à Villanova te Karine a salagion par rapport à ces peli na nzembo epave au peli le pesi makambo Fabrice Zane na 150 000 vies le loro na 600 quelques grâce à Karine parce que tant que Karine kene na page à Karine aux en internet tu trouves ou comprendre et Karine a répondu déjà nyonso pour nango yo mona boy même pour ça la analyse parce que la baronne a le bail da nyonso so boki apc exemple à kopo alobi même na banda ku papa lem so za ga siliki la kiyo mais vous voyez papa bout à la télévision papa boit libanga lobi ah son azaga tana mwana ngai awawa nde azulinga kopo eza façon moko ya papa façon moko lobi ya kobongisa ye na mwana na ye vous comprenez donc eza ndenge Fabrice alobaki Karine c'est ma petite sœur par rapport à ma blogo ya salaka nde salaki sondeni quelque part au mona mutako ba maman te Karine ngano photo bong solo ba bongote mais à reconnaître Karine a petite sœur ne au moins Karine abaki na sala ta promotion mais ko leka ke aloba na tinna gi ya sala promotion te personne na posa promotion na ki kuna te quelque part au monde que maestro Fabo on dirait batu moko boye bazan simane ah yo ngozonga suna petuana pour musique ya monde à 12 et on a la petuana chanson mulunge petuana auto ya mo maestro a changé maloba directement ndenge biso to zwili yango parce que émission nyo soit sali plus de 10 émissions 20 émissions a loba kaka bolamu ya Karine mais au cas ça na Vincent et sali o et sali mais biso peut tika promotion te tout ça il est ka promotion Ntaboyi na e. Obi? Ntaboyi na bosa ila. Te alobi te ka boyi ba sele promotion. Ça besoin pas alobi bien ceux qui na zana besoin promotion aroye pas Karine te. Do azar bat no kasi ya on te biso to pesa de mot d'ordre ba otindara ba vidéo. Ba otindara ba vidéo. Omoni monde ndule et monde à 12. On comprend? Non na mona na ngate chroniqueuse mon chroniqueur mon internet. Azalande Karine azawana lem sunga na kokate ngana kokate me Karine kokango afina lem susu ba artiste o biso lem susu to mona ka danger me Karine afina bango on comprend mais à vivre paix parce que ba artiste on a ba na paix ma Karine té à vivre à lire azan normal on se comprend tous exemple on a sur Robino Mundibo ba tuni question par rapport à l'écriture tourner question mais Fabrice va bien ça monpe abi mompani monpe par rapport à nini Fabrice est hypocrite monpe par rapport au temps à amour ezaleka to lingana to ça monpe par rapport ya nini parce que monpe akolo ba makambo o ya lobi ona pona Karine té pas Vincent ozomona donc to bendara akoni to lingi pe moni 2020 to dit to kotana masumu té ba to ba reconnaître Karine za la baronne ba reconnaître Karine aux autorités morales internet. Oh les lois artistes ça va c'est la promotion bino bo comprendre. Bo benga fi alibabe. Bo benga ndumba za ba fanatique ou les ba journalistes c'est tout internet. Aba fanatique talé belé. So peut-être dans ba fanatique 10%. Peut-être na ticket da loba. So zo lobela mutu mo boye ye utatinelo ni sans forme ba fanatique ba utinelo mon comme possible. Atata biso na kishasa so zanga ta moi 10 fois mto pio azate. Ozo comprendre? Oh bandakala so na yeba kuna ngana satana ba site musute pas mukonzi te ngana sa nem pa atapa mukonzi ngana sala te so na yeba ka Karine ngana zanaka wana porte-parole à Karine directeur à cabinet et les goulem sous ba salaire ba site oh non so pas fanatique naza sérieux na mamna loba donc yo finga ngana commentaire etali yo ngana oliane mbongo na ngana on sala cop parce que micro na biso onde to tangi no ba nchik ba ni so que c'est dans cette émission na mission na sala so na cinq émission rendez-vous to sala émission boy tampi na ke ngasani ki asu na zuba mama na ba oteka ba makala na che bato poto batali émission za musique té na sala émission elenga Congo na papa mo wana beta ba arme lourd depuis 2010 à Kinshasa gouvernement Bouakaye
moi c'est vraiment tika ba kopo ya roté et ba kopo ya lokota ba mission est-ce que ça qui musique on comprend na kena na Paradjouma na yama momi ba ko tana mobile ba ko sala rapport sexuel na sima et puis ça donc internet et ça la musique donc ba comprendre internet la musique to respecter ka Karine Mokonzi la baronne parce que to lia na kombo na ye to so boko la bana biso na ba kombo na ye déjà so titre à Karine to ba photo na YouTube boko li bana donc titre wana déjà za mbongo lelo ya mona avocat Karine au États-Unis to sélectionner ba site o ego tanga eza na droit tanga kombo Karine Karine a déclaré kombo na ye na YouTube na Google a déclaré ba bilongi na ye so ko tie miniature à Karine o tie kombo Karine na 4 site na yo so eza déclaré te to déclarer ngote car o tie ba tumbi maman vidéo pour te faire comprendre bango que ba on a ce qu'on est rendement équitamment parce que la mutuelle actualité ça a mis balé Karine ya mindondo so ya mindondo e bakundi matanga esili to tikeka na Karine so yebi sans actualité zani ezaki ipave nenge Karine a 5 ba vidéo ba poster nenge ba tumba mo lobela Karine kaka nani isusu ba uto beba na ba patron na e awa nelenga Kongo ba beba naki et PC makambo actualité olobi ba patron ba kokina mo makambo ba patron Kongo ele pardon badi kuna lo ba mamte on comprend donc a uté poster photo Jaël show à bas et puis makambo les que tu ba uté ko kangaye kuna Marie Bongola kangisa qui c'est toujours Karine. Voilà vini non linga peto kota na moi likambo ya Marie Bongola hein Marie Bongola donc toto rajabu tozo betande li solo ya Marie Bongola. Yo benga Marie Bongola. Nga kuna benga Marie Mawe Myriam Mawete. Allez de passer comme moi hein. Oh bon on te donne des missions est-ce que bimaraj. Oh Myriam Mawete bimé pas nga Myriam Mawete. Donc ce que vous avez menacé et pas Myriam Mawete. Au salier Nini. Et puis yone bo le Nini. Hier sur linga muta menacé fa menacer la baronne parce que parce la baronne kuna kangisa la baronne. Bango la baronne on ba kokakete on ba zongi la biso bataki. Te nga muta kangsanga te parce que na biso ke na un télo. Et tant on va kobono ba rena wa la fromage biso ka na système à Efopexo les chemins longs tranquillement on avance nga banga te parce que na ba limite aya la sanga vidéo la singa na fingiye soit une vidéo ana la kena IP crime place ba ndo funda bato a fundi nga ba yeba kanginga dès que preuve ezate atina ndeka ne ba benga na ba téléphone ba menacer na bandal na BM oyi BM couleur BM so koti au monde so vandara wana tinda ba on appelle si moi ça bira déjà na Kenya bira boya ne dama mba ofinga tiki na ye a changer na ye Lydia Kabajika na ozela Lydia changer ta comprendre que la baronne a autorité morale vous comprendre tala na bien tozwa janvier le lot so lekine janvier le lot te yako so kombo ya mama mampata bongo na loengete janvier mampata wana ba akomo sanga sko na mampata non c'est pas normal wana mama pasteur il perd du respect ba délire internet et souka na limite on comprend to neti janvier le so ya mi janvier a lobanini abare lo mo Karine Ndoki Karine Ndumba Karine Boye Karine Baby Sanga na ajo ba Baby Sanga ya mo ba photo de bima ba simba bonga bir ba pambola bango tala ko zape mina Karine Mokonzi so profiter te se wanu ka Ndoki se wanu ka mutaba kwiti ana ibso mbo solo se wanu ka mutaba kwiti net ngambo ndo zo 1100 mutatine nga $500 bina na tanga ko monete bo asi za tanga ah ya $600 nena ko tanga tanga no pose comme au boire nandeni na ba drisha motomètre ba fisto kakala le roi de tous les batandu ba toto rajabu ba tambongo ba tanga siko kombo tanga ça moi bien merci beaucoup na Chancelvi Matila na 600 €. Et au salaire Abibi na salango pona Karine Mokonzi parce que na moi ba difficulté mo boye fa na bon samu tuka mama kolo ba blo mo bongo nda idenga la moi 600 na et salanga ta moi bien donc ba comprendre que Karine Mokonzi ndé la baronne autorité morale mutaleki azate so tanga mutaleki siko na rabelo $50 un piano hein un piano ah grâce mbizi la sexy Grâce na lingaro trop o utiko bota
vana na onanda kutika kukinde ba piscine ba nini okobima mupepe ndeko nanga mwasi soit tampongi esa nga pasi omeba photo acha mikolo outi obota pema okangonoka ba photo aloka masanga esila rate photo esila te mais yo asongi songi Magali Congo obi Magali Congo na fixe là on a yebiete mani na de John ti on a maman biso na ngaki trop on biso belé. Voilà donc fini to comme une toute émission. Je crois que mot de la fin na yo na ba fanatique tout ya la baronne puis ya Congo température na ya yo ba tout bolinga papa Ferry et nga na la problème na battu mais senga nga pardon te na senga jamais pardon parce que na les amours tout te mikolo ezaka bon non senga pardon te tant on a lié ba dendo na ma campagne kuna na ba kwanga bazala te tant to bana amour na biso na passe bazala te donc voilà mot de la fin on a Paul Ventoure ma fouille là Congo température mer na nga na ka chote batu mingi balinga ba yeba siko na mona qui fait commentaire ana ba commenter quand on a vidéo la baronne a salaki bangi ba yeba la baronne azalaka nani pas Fabregas oui pas hérité te ba ka attaché des presse bon pas Fabregas ala masana la baronne ko ta senti baba la ki senti te masana yi a contribuer peu mo belé Fabregas c'est moi yebi maestro épave souka na chana yebizo la baronne, je crois que c'est pas Atabalobi Kazabulaye Olingara Bongo Atabalobi Karina Zachel Tolela Bongo Atabalobi Karina za sorcière Tolela Bongo Ataba musicien Sobolala Tolingara Bongo hein? La maman la danse au sarana. Te wana ya jour à conférence de presse ba charge auto salon le kala troté. To bien si ba site nyon so mutu to tala ngo na site. Kota contact na manager na biso manager ba charge. Kota contact na ya dodo. Après ça nos jours au ba charge ba obima jour wana da conférence to beta ma solo. Mais ba c'est la ba gag na biso. Na sali maman na gag Pamela Shekola. Na latisko robe na tima bela minene. Latisko mabela minene siko ya ngoso na sima muna siko tu na ba question. Bima c'est la première volume la deuxième volume. Voilà, merci beaucoup Vini. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la Vini. Vini plutôt. Mouto yoba charge à Karine. Merci beaucoup na Maman Rosette, la fleur d'Ambou. Abonnez-vous massivement à notre site Congo Température. Merci à Toto Rajabou. Babi Toto Rajabou. Moi na Mama et Nana. Bota mobala bogaro lulaye. Rishi Kapinda mobala mwindu ya mbinga na rata Paris wana. Rishi Kapinda. Igor Mitumote ma Denise. Fabiano ya Willy Moucheni le code mondial Adricha motomètre Bobo Boris Lutumba moto akola qui s'adore casse Boko Bairo na Kingo. Abonnez-vous massivement à notre site. Merci beaucoup à Lionel avec bongo na ma caméra tokutani bongo à la prochaine. Ciao. Mon natie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo température. Et y a Congo température.